balandi ya émission Mosala na Lingala monde du travail na français bozali ebele ya kolanda émission oyo le kaka tango nyonso na canal King télévision po ya kolobela makambo matali misala na mboka Congo na niveau ya administration publique na niveau ya administration privée na secteur ya pêche élevage ya agriculture misala nyonso bato basalaka na mboka Congo tolobela kango na émission oyo yango tolobaka ke tribune oyo ezali tribune ya ba responsable puisque tolobaka makambo ya sembo ya busolo na ndenge ya malamu na émission oyo na numéro oyo tokolobela makambo ya enseignement makambo ya éducation makambo ya balakisi yango wana toyambaki pona bino toyambi lelo pona bino secrétaire général ya syndicat ya enseignant ya Congo Sieko Madame Cécile Tiombo na loboko nga ya mwasi na PCO mbote pe boyibolamu mbote ndeko Alain yoza toujours toko telema kaka kaka balakisi toko telema kaka pona balakisi mpepo na mboka po soki kimia ezali na secteur ya éducation te en tout cas moyen mboka etombwama ekozala te alors to azali pe accompagné na moninga na ye camarade na ye secrétaire général et adjoint toujours ya Sieko Mwana mboka Jean-Pierre Losuke. Bonjour Mwana mboka Jean-Pierre Losuke. Bonjour ndeko Alain. Bonjour. Lelo unayambia na plateau oyo mbala liboso po ya ko participer na émission oyo po bino bozali wana lokola ba syndicat po ya kobundela ba lakisi na makambo ya situation bango socio professionnel po ko kubongwana na mokolo lelo na numéro oyo tokolobela makambo tali retraite to pe li passo ya balakisi oyo gouvernement to pe ministère ya EPST eza kolengela poste balakisi ba komi mbambula ebele ebongi bakina ali passo batika bato misusu bakoka kosala mosala tokolobela makambo etali mespe tokolobela makambo etali opérationnalisation ya caisse ya retraite ya enseignant nde bazokena na retraite il faut moi caisse moko efungwama po bango bakoka kobika nde bakozala kuna tokolobela pe makambo etali budget oyo epesami ya EPST ya éducation budget ngo zandenge nini bakolimbola biso nango tokoyeba yango tokolobela pe makambo matali gratuité bakoyebisa biso po bango baza ba syndicaliste nde babundelaka balakisi et makambo matali gratuité bango to babundela yango bakoyebisa biso gratuité ne komi na niveau ni moi comme bila bakoloba bango awa pe tokolobela makambo oyo toyoki ndungu soki ezali ya solo bakolobela ngo ya biso awa ba bloquer mbongo oyo balingi bafuta ba surveillant na examen ya tena feto ba tuko sala mikolo tuko leka awa et balobi ke inspecteur général ya IGF Jules Alinget yon ta bloquer en PC instruction na bac central ba bloquer ngo toko tuna bango soki ezali ya solo ba yebisa biso est-ce que bato basali mosala na à travers mboka république bakozomba na bango te po ya nini tokobeta makambango na émission oyo na kei na mutuna epa ya mwana mboka Cécile Tiombo mama makambo ya retraite ya balakisi ezali ndengeni papa Alain oyebi na mboka oyo soki na lobi na bandela kobanda tango tozalaki na kondo Mobutu ti lelo tokozala na mbula tukumitano na mibale oyo molakisi ya mboka oyo kobanda na maternelle tina likolo azali na mpasi po ete oyebi babengi mosala ya molakisi ezali lokola mosala oyo bafutaka moto te me bafutaka poste na ye oyo ye aokipaka lelo oyo tomonaki na ngambo ya kuna na Institut Mokengeli balakisi oyo basi balekisi 80 ans bayaki kuna tokamwe komona na molakisi ya 96 ans 99 ans bamama bamemi bango na bachaise roulante baye na bango esali pasi kasi retraite esalemi po ya nini retraite esalemi po ete biso moko balakisi tolelaki koloba ete mbongo oyo emonisami na boluki ya kosokola oyo babengi fichier ya lifuti ya balakisi ndenge emonanaki
Oh balbaka na français nettoyage affiché. Ah, nettoyage affiché ya pays ya balakisi. Bongo mbongo yo bazalaka koyiba na batu ya kala. Tolobi na mokonzi ya sika na esika opesa yango na baoyo bazwaka lifuti esengeli topesa yango na batata na biso bakoko na biso baye batangisa biso po ete biso tokoma boye babima ebongo mbula matadi aya kotala na ngambu ya fonction publique apesa bango pension kasi po ete bango bakende na kofanda esengeli kesi na biso ya retraite efungwama tusololaki tokangi liboke mokonzi ya biso asika ya EPST andimi apesi information na conseil des ministres pe adopté yango ebongo to lancer retraite ya balakisi na mbongo ya biso mongo ebimi na compte ya l'état te mais mongo ya biso moko ya ndako na biso moko oyo bazalaki koyiba na kala na esika ya sekupe ebongo mbongo yango bapesi yango na batata bakoko na biso oyo basi balikisi mbula kobanda na mbula 80 ans oyo tokeiti likolo bapesi bango yango ebongo bango bakobima kaka soki kelasi ekangami bazali kozwa lifuti na bango kobanda mokolo oyo bapesi bango mbongo na bango ya retraite mpe bazwaki mwa kado moko ya moke ya congélateur ebongo tangu tokokoma na suka ya mbula bakangi kelasi bazwi lifuti na bango ya suka ya sanza oyo klase kokangama ebongo caisse de retraite oyo biso moko balakisi tokobanda kopesa mwa pata yo pesi pata oyo kuna pesi pata oyo kuna pesi pata ndenge basalaka na sesap ou bien na sonas ebongo babanda kozwa lifuti na bango esengeli bazala bongo na place ya molakisi akomi na mbula ebele akufi ezala 6 mois ekoki te bazwi lifuti wana ebungi malamu azwa mwa mbongo wana moke oyo biso tozwaki bapesa ye yango mepo babima tosengaki eloko moko tolobaki esengelaki batranspose grade na bango mpe bapesa bango grade oyo ya bobimi yango nde esalamaki batranspose bagrade na bango bakei na kopesa bango mpe grade ya suka oyo ya soki muntu azobima babengi grade de sortie bapesi bango wana mwa grade ya likolo ezali grade ya likolo tata soko ozalaki na grade 32 osali 35 ans de service okobima na grade ya chef de division bamusu ba chef de bureau ezali pe na baoyo bakobima na grade ya badirecteur wana pe mwa mbongo emakisami mwa mbongo eza kobakisama puisque ntango bazwi grade na yo na echelon na yo baye kokalkule yango lolenge baexpert basalaka ozwi mwa pata na yo voilà mama nazo tuna mutuna ya suka na mutuna makambo ya retraite avant na koma epa ya papa Jean-Pierre Lusuke bon olobi boza na mbongo po ya kofuta balakiso baningi bakende na lipaso na retraite et mbongo wana olobeki euti na mécanisme ya nettoyage affiché puisque bayibaki mbongo ya balakisi et tant bosani nettoyage affiché mbongo tikala ebele mbongo wana nde kofuta to bazokende na lipaso et na mbongo wana mama ndenge bo estime yango ezali mutu ya boni boyebi mutu ya te puisque calculer bazali ko estimer kolandisa lifuti ya moko na moko oyebi molakisi ya mboka oyo ayebani te molakisi ya mboka oyo azalaka na base salariale te atako balobi politique salariale eyebani te me baninga mosusu eyebani ke 1000 francs nde base na ngai me biso tolobaki boye na mwa mbongo oyo ezali mbongo ya biso moko bazwa kaka mbongo oyo molakisi azali na yango bamultiplier yango na 12 mois babakisa sanza moko likolo lolenge mobeko elobi ebongo babimisa bango po nazali kozongela koloba ete pension na bango bakopesa bango na fonction publique oyo ezali mbongo toyebisi ministre tolembi na kosenga retraite ya balakisi
boni bato bazalaki koyiba mbongo me ndenge monani malamu batata na biso bakoko na biso chiffre yango ezali différent po ezali ntango baza kopesa grade na yo na echelon na yo bamosusu baza kokoya na ba 5 millions quelque bamosusu bazali na ba 4 millions quelque bamosusu eza kosala boni kolandisa grade ya moto ya sorti na ye. Voilà, secrétaire général adjoint Jean-Pierre Losuki tozongi na ngambo na yo. Mama lobi likanisi ali paso ezali malamu pe mosolo mozali wana. Mais nangam mosusu ya bande kuna bino ya syndicat ya synergie ya balakisi ya ba syndicat balakisi ezali Sinecate CCT force agissante Cofevid pe syndicat ya ba enseignant ba école privée bango balobi ke procédure ya Tony Mwaba eza malamu ti. Procédure ya Tony Mwaba eza ndeke azotinda bango bakena murwa bakena kokufa. Nangambo okebolo mama lobi ke ezali procédure malamu mosolo mozali wana po bazwa. Alors yoko apprécier et lobi elekaki mokolo ya mitano le 13 août bakendeki ko déposer mémo contre procédure ya ministre Tony Mwaba. Alors yoko loba ndenge mama lobi na makambo pe bango ba engager démarche na omona ngo ezandenge nini oko apprécier ndenge nini. Merci ndeko Alain na mutuna molamu oyo tuni nanga ebongi na no biso moko ba syndicaliste toyeba ke tango tozali ko défendre bato to mekaka pe ko sala bila ke na lite oyo ngai nazali ko sala pour ko défendre bato na bila na ngai na lite na ngai bato nga nazali ko défendre bango basazwaki nini eloko oyo ya retraite ndeko nanga retraite ezali malamu po ya koloba nano te mutu nyonso oyo asalaki mosala soki akomi na mibu oyo leta akateli ye po ya kokende kopema akoki kokende kopema puisque ndenge mama uti koloba na kokomi na mibu 80 ans. O babik to libike tuku libua na motoba tuku libua na misa 80 ans tuku mwambi ozomona 80 ezali mibu tuku mwambi voilà omosu tuku libua tuku libua na misato wana 96 95 ans 80 ans voilà. Et bakosimba pembe ndenge ni faut bakende kopema. Alors yo continue na uzana maloba oui batuwana na botali bango boye bazali batata pona basusu bazali bakoko pona basusu na kati ya enseignement ezali kosenga na mutindo ya batuwana bakoka kopema tozali ya solo ya kokoso ya kuleba synergie lebike no mbongo eza malamu te mbongo eza muke mbongo eza muke na bolandisaka mutindo oyo bato bazali kofutelama ozomona mais na koloba nano te retraite po moto akende mosala moto moko te akoki koboya yango na tango oyo mibu na yo emonani polele ete ebongi opema biso toboyi yango te tolingi yango pe na motindo oyo baza kolobela ete ebongi bana oyo babotami oyo bazali kotanga bazwa mateya ya sikisiki oyo tolobi mateya ya kalite motu oyo asa komi na mobu tuku mwambi tuku libwa na mitano motu wana akotelema liboso na bana ngonga boni po akoka kososolisa bango mateya oyo ekopesa bango ndingisa bazwa mateya oyo ya sikisiki baike bazali lisusu na makasi wana te nazali koyeba moko okati na baoyo babimisami asa komi mokolo tango ayoki ete kombo na ye bimi na retraite akumisi nzambe ya koloba ete nakende kopema pe eloko oyo ezali eloko ya liboso na EPST ete balakisi bakoka kokende kopema epe na mbongo ya biso moko mbongo oyo boye bazali koloba ndenge secrétaire général auti koloba awa makambo ezalaki nano koyebana te
tokozwa mosolo wapi ata ndenge tozalaki kokoma na bamikanda bayiki bazalaki oloba nini o banque mondiale nde afutaka motu ya oyo banque mondiale azali oyo bazalaki koloba yango po tozali na papier moko te po ya kolobelaki soki banque mondiale asupportaka baretraite ya bapays mosusu to po aya osupporte na biso awa ezali te okoyoka kaka ba 5000 ba 4000 ba motindo na motindo kasi oyo no osima ya kosala mosala nettoyage bokomboli fichier ya biso ya EPST bangulu bazaki na fichier ne bangulu belé nzete ba pesi kombo ya école balobi hotel mokolo ya hotel ayebi kutu te ba pesi ya kokombo ezali école mais kuna ekei komona na polele ete ezalaki biloko oyo bandeko basusu na motema mabe bazalaki kokotisa bongo po bazwa moso yango bakangi bato na prison kuna justice tiba wana elakisi polele po moto moko te akoki kokota na prison soki osali mbeba te. Voilà, nazongeli mama nakozongela yo mama Cécile oki papa ndenga lobi. Alors makambo kese ekokoma opérationnaliser ndenge nini ekotiama ndenge nini na kese ya retraite oyo zoloba que lelo ezaka na philosophie ezali sous philosophie tendeko moto po akende retraite ezalaka lokola association lokola muziki sans esili employeur na yo alongoli mwa likuta atie na kati ya kese nde yango tobongisaki koloba ete biso balakisi oza komona ba fonctionnaire kese na bango eza kotambola bango bapesaka $10 mais biso tolobi tobanda na mwa mbongo ya moke 3500 po ete tosangisa mbongo wana arrete ezali deja tosi tosali toyebisi ministre ya biso asigné babanda kozwa mbongo ya biso po tangu baninga oyo batata na biso bayaya na biso bakoko oyo bazokende tokomi na sanza oyo ya te kelasi eke bakangi mpe tolingi tobanda mbula esusu kese ezwa bango en charge soki bato bakendeke kozwa mbongo na sanza okomona après 3 mois papa akei ubi atindi mwana kende ozwela ngai mwa lifuti na ngai ya retraite akei aye na 2500 mais kese na biso eza koprévoir mwa eloko moko oyo ya te soki tata afandi na ndaku akaka komisombela mwa linzanza ya miliki amisumbela sacha na ye ya sukali ayeba lelongi ya kosomba lipa ata liki na ye moko bakalingela ye po apusa lisusu mwa mikolo me na yango soki bango balingi babima pension bakozwa bakombo na bango lolenge esalemi ekende na direction ya rente et survie tangu bakokende na direction wana direction et travailler na fonction publique bakobengaka bango bazwa pension na bango kasi tozali kozongela kobeta mbela sete koloba ete mbongo oyo ebimisi bango euti na mbongo ya moyibi bazalaki koyiba tango nyonso oyo ministre amoni yango polele mpo ete biso tolelaki epa mokonzi ya mboka ke baza koyiba mbongo na biso batindi IGF akundoli alobi ya solo bayibaka lelo yango muke ezali kokota bafuta bakoko na biso batata mpe mosusu oyo ebimaki na kote ya frais de fonctionnement babakisela école mbongo ya fonctionnement. Voilà, tokei na motuna mosusu kaka na motuna wana tokei na motuna ya MESP. MESP makama MESP bundami awa na bambule lekaki mingi nga na mona kio mama Cécile kuna na bande kumosu kuna ezalaki penza lutte makasi kuna. Alors MESP ezali wana MESP ekozala déployer na ba province mokoloni puisque parmi ba question ba bundisaki MESP disons bundisate ba réclamaki que gestion MESP za ndenge nini dikambo pe ya installation ya MESP déploiement MESP na ba province beaucoup na niveau nini ti lelo oyo est-ce que MESP e komi na ba province nyonso po ya kosalisa balakisi kuna na l'hôpital ndeko Alain nazongi bipai na yo koyebisa yo te MESP extension na yango ekosalema tokutanaki lisusu na mokonzi ya biso ya sika
mpona koyebisa ete esengeli mespe ebanda kokende muke po ya akutaki soki bato mosusu ya kala baderangeaki te mbele kisangani basi batonga yango mbele fungwama chikapa batonga yango mbele fungwama mbongo ezozanga mbongo ezangi po ete bageraki mespe mabe te mbongo ezangaki po ete bato babimisaki mobulu omoni bato mosusu balukaka bakende kotanga bakombo na bango tango baza koyiba eza koyebana te baninga oyo basalaki na mokonzi na biso akala bake kokosa ye kuna bayibaka kuna bazalaka boye asali bango comité de crise tango asali bango comité de crise baninga oyo bayiba mbongo bakenda na BGFI bank bayiba mbongo ya mespe soki tozalaki mabe mbele baporte bango plainte bayiba mbongo tango wana epesi mobulu moya mosala kosalema malamu ezali te babloke mbongo esali boye banyongo etondi mais na makasi kaka ya gestion ya bao bazali kosala yango omoni mespe eza kotambola mais bokokende na province nayebi ke tozokende na province kala te mokonzi ya sika asi abongisaki na baoyo bazali kosala na mespe oyo ageraka mespe au quotidien bakokende na chikapa kofungola chikapa d'ici là nakoki kopesa yo précision ya date na sanza te mais basi bakendeki batali lolenge nini mais kala te bazokoma na chikapa bazokoma na Kisangani bakolongwa na Kisangani bakokende na Mbujimai Chilenge na Kabeya Kamwanga balongwa na Chilenge na Kabeya Kamwanga bakei chikapa bakei mbala moko na Nord Kivu na Sud Kivu tango bakosilisa yango bapemi nanu baye koluka lisusu ndenge nini ya kokende na ba province mususu po ete mespe ezali mutuelle agréée ezali elinkolo bayete ezali privé mais moi mutu ya mukewe ezali kokoka te oyo leta aza kopesa lelo babloke lobi badefia lobi basali boy wana ko defa defana zana gouvernement mutazo defa banani bazo defa bazalaki kala wana puisque ça va contribuer bato bazalaki kala bazalaki kotia maboko na mwende balaxime bakokotia maboko kuna ndeli chef aye kosunga biso bato bazalaki kala bato wana ba politique ya kala puisque tolobi eloko eza bongo so ekoti bake batima maboko soki yo sengi ke ngai mpona communication tindela ngai 30 millions tindela ngai 50 millions est-ce que ozomona teke liduso eza kotika mais mokonzi ya yesika alobi bakosimba te mais tolobi po ozala membre par exemple ya syndicat po syndicat etambola tosalaka nini tokontribuaka yango toza kosenga na mokonzi oyo ya sika kesengeli biso moko pe tokontribue po ete kokende na baprovince ekoka esimba po ete tokokende te naza kozwa ndakisa ya baninga ya Nord Kivu bango moko basengaki bango te basi basangisi mbongo tolobi te bokosangisa mbongo oyo botinda mara moko na mespe te esengeli eyebana na sikopeke na compte ya mespe molakisi apesaka le mususu $1 tala balakisi baza koyiba bango mbongo awa na babanke oyo efutaka bango mais so molakisi apesi $1 na ye po ete tosalisa balakisi mususu oyo baza kobela ekosunga biso extension wana eza kosalema mikanda ezali deja bango bato ya mespe basi base déployaki bakendaki Kabeya Kamwanga Mbujimai Chilenge bautaki awa Kisangani bauti pe Chikapa. Oui, secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lusouke makamba MSP ezotoka po makamba MSP etokaki bambule lekaki et biso tokendi ko la couverture nakutaki mama Cécile kuna donc ezalaki penza lutte ezalaki makasi yoko banini po et humil mingi MSP ezali déployé puisque depuis MSP seulement moi bambule leki belé il a fallu aller planter dans la province nyonso et autres unis. Merci. Yo zamulakisi. Nazamulakisi. Mbotama ya MSP nga nazali koko ya MSP. Pambate réunion ya liboso tozalaki na
salle de fête ya Shani Metal. Basusu baboyaki, basusu balingaki, mais biso siyeko tolobaki toliki yango. Po mulakisi akota na mespe ezali akokanga ye na makasi te, soki alingi akoti. Lelo yoboye epesi mbuma. Nungu yo ozali koloba. Ezali kaka bato oyo balingi koloba na télévision boy. Alobi, mais ye atiaka edikia te bato oyo ngai nazali kolobela. Basazwaki nini na oyo ngai nazali kosala. Tango biso tolobaki te mespe salema, lelo oyo eboti mbuma balakisi baike bazali kobika na yango. Po ya kotindika yango ekende bazol bake kisi ezalaka penza te. Kisi kunelaka kisi moko bapesaka. Ndeko na ngai mespe ekaboli ba hôpitali na bandenge ya baligne. Ligne ya liboso okozwa traitement babengaka générique. Ya mibale okena spécificité ya traitement oyo bako découvrir na kati na nzoto ya moto. Soki pe ezali lipaso bapasola yo okosalema nta mosusu na ligne ya misato. Ozomona nazali koya na motuna oyo yo lobaki. Balobi président tobengaki ye ngonga mosusu boye tozalaki koleka na ba commune po ya kosolola na balakisi. Pe lobaki nini? Po ya ko déployer mespe na intérieur na mwa muko tozwaka tozali kotia un matela, c'est-à-dire ko bomba mwa mbongo muke soki komi mwa ebele toyebi te tokende na province Songolo. Eloko wana esalemaki pe bakendeki wapi na chopo basombaki ba matériel bazwaki pe esika eloko etikalaki ba former batu sur place bao bakosala kuna mais baoyo bakambaki EPST liboso soko tuni président oyo asombaki ba matériel yoka liboso nano liboso bakongaya ezali musemena Gaston Musemena liboso bakonga aya bato mosusu balekaki liboso ya bakonga wili ngani Gaston Musemena ozomona ba matériel oyo esomba maki ya mespe ekendeki na Kisangani soko otuni ba matériel wana ekei wapi moto akopesa oyo ya numalamu ezali président ya mespe oyo asombaki yango pe atindaki yango kuna ndako pe emonanaki ezali tina moi na lelo ba matériel oyo esombamaki po bafungola mespe na chopo ekei wapi. Ok, wana pesa dossier ya IGF il faut balandela yango voilà na kena mozomona pamba te soki mentalité na biso nanu ebongwani ti tokosala maso bokobanda koyemba oyo nzembo kofia yembaki baza na rond-point c'est ça mentalité yango nde eza kosala ke tobaluka kaka na rond-point na kei na motuna pona zwa motuna ya misato mama makambo etali paiement to lifuta ya bato basalaki surveillance ya examen ya tenafete ya bana bitelo mike école primaire mbongo wana ti lelo oyo efutami te et pourtant bato basali mosala na territoire national mobimba balobi inspecteur général ndungu toki yango nazolo bango na conditionnel toki ndungu inspecteur ya IGF apesi instruction na banque centrale ba débloquer mbongo wana te. Est-ce que yo okoloba nini à ce stade bato basali mosala baozela mbongo bazwa bafuti bango te et bazolo bakini bafungola ba compte yo en tant que syndicaliste omobundeli ya ba lakisi okoloba eloko nini pour ces années patients on va surveillance omoni ya examen atena fete wa na bambula oyo elekaki ndeko Alain mbongo oyo tozalaki koyeba teke ebimaka tozalaki kokanisa kaka baboti nde bapesaka mais lelo yo naza kozonga lisusu ndeko camarade lusuki alobi esengeli tobongwana mbongwana soki eye
esengeli mutu nyonso abanda komeka moke lolenge tomisalisaka na kobokela koloba nzambe naza musumu kimesunga ngai nakota na bokonzi na yo. Mbongo ezali baninga banseignant puisque ministre ya biso akomaki mikanda lobi ne peut surveiller les TENAFEP que les enseignants. Et c'est ça qui s'est passé. Bapasola ki mikanda ya ba oyo na province lokola na loja makambo ebimaki tokei na mongala mongala de makambo ebimi me baloki batu nyonso wana batiki balakisi ba surveiller mbongo ezali. Mais le ezali na banque. Mbongo wana esengeli ebima. Batika mbongo po nano na monete yo opesi ngai mbongo nakende kosomba biloko akolia na wenzi nano nasombi biloko te na lambi yango te yo ye kotuna ngai kaka opesi ngai mbongo ye kotuna lisusu wapi mbongo napesaki yo. Mais biso toza komona biso oyo sieko na sinekata nde tosalisi inspection générale ya finance pona kodécouvrir mabe oyo ezali pe ezalaki na kati ya esika lifuti ya balakisi ebongisamaka. Mais ngai soki nakei mpo nakende kokontrole me nakokenda na mote nakozela mbongo ebima ebongo basalela naya kotuna pesa ngai yani mikanda oyo yo osalelaki mbongo yo bapesaki yo yambola matani. Toza koyoka ndenge olobi nungu ke ndeko alingeti alobi ke molakisi nyonso oyo asurveillaki examen d'état pardon TENAFEP afongola compte. Mais akofongola compte mbongo kutu ya balakisi eza kosila na Caritas. Mais bafongola compte dossier monsieur na Caritas makasi dossier na Caritas makasi na Caritas kuna IGF ozolanda la na Caritas dossier na Caritas ya moi. Comment molakisi surveiller soko surveiller des journaux ya TENAFEP le 8 et le 9 osili sina pokwa bakangi biloko nyonso esili bazumbongo na yo bapesi yo ebongo boni mbongo efanda na banque centrale balakisi oyo basurveiller TENAFEP bazwa yango te yango tolobi boye esengeli balibere mbongo wana soki kokontrole baya na vale pona kotuna eske Cécile Chiombo asurveillaki TENAFEP oui bolakisa biso place asinyaki mbongo 30,000 oyazwi po lifuti ya balakisi ezali kosouffrir na babanke commercial ezofuta bango. Mais boni inspection générale eza koede biso te na esika bazokata biso 10,000 15,000 20,000 tozali awa na Caritas ndeko nayebisa yo na Mongala de proverbe ya Mongala te na Caritas bakangisi responsable ya sieko bakangisi na ba préfet na ba directeur na balakisi oyo bakei koloba ke 5 mois 6 mois ya frais de fonctionnement bofuti te 5 mois 6 mois 7 mois ya salaire bofuti te bakangisi bango batindi bango na lisala balongwe na bumba ozomona te biloko wana ezopesa pasi esengeli bazwa 30,000 wana bapesa balibere mbongo wana puisque biso toza na biso ba syndicaliste ndenge balakisi bazoyebisa biso boye soki bapesi te tozalaka na motindo na biso oyo biso tosalaka puisque batangi kombo ya ndeko alingeti biso tozosepela mingi na mosala na ye po aza koede biso lolenge yake kokuta 60 milliards badetournaka na barecrutement fantaisiste bacréation babiro gestionnaire ya kuta ya muyibi bantene ya sekope a découvrir yango ebongo atika mbongo. Mais mama ndenge tokipe na ndungu na Gilles Alingeti ya lobi que il faut balakisi oyo basalaki TENAFEP basalaki examen ya nini wana ya bana TENAFEP ba fungola ba compte mais ba fungola ba compte ngo ndenge nini et wana mutu na peto soki na Gilles Alingeti yo ko ya nola na place na ye bazana village esika banque ezalité olobi likambo abo ya makamambongo kozo na Caritas ça pose sérieux problème bon ba ko fungola ba compte ngo na ba banque nini na ba village ndenge tokipe ndungu condition za yango po mbongo wana ba transférer yango okende kozango kuna na banque
papa ba yo yanola na motuna jile ya Te. yo yanola na motuna na ye na esika na ye na sengete bapesa balakisi mbongo na bango babimisa mbongo wana na banque centrale na place ya balakisi bakende kobeta mbunda bapesa basifle na bavuvuzela babimisa mbongo wana batinda yango lolenge ekendeke toyebi te na faire mais comment bato balobaka te makambo eza makasi tala nayebi so secret moko lokola ndenge balobaka likambo ya vote ono recensement ekozwa mbula mitano mais ndenge nini biso toorganisaka te na fete tokei tina bapays na baekole na biso eza tina Rwanda tina baekole oyo ezali esika bitumba ezali tokomaka ndenge nini tina Angola toza na baekole tina Zambie toza na baekole mokolo moko examen wana ebandi ezali examen d'état ebanda kobe mokolo moko ebandi esalemi ebongo boni mbongo wana ekokoma te batika mbongo ya balakisi makambo ya konte eza te batika bapesa balakisi mbongo na bango batika bazala juge parti te bazela soki bapesi balakisi mbongo soki bayoki te bapesi bango te bongo baya po biso kuna na sekope banda baya baza kaka wana ekomi mpona kosomba ta mpuli ya pamba esengeli bango basinye ok ndeko tomboli loboko loba moke kaka po tozwa po ya budget ya loi ya EPST ndeko na ngai ale ndenge camarade secrétaire général uti koloba baoyo bakendeki kuna balobi ke tena fepe oyo eleki mabe na batena fepe nyonso ezali oyo pamba te mosolo pokoso ndenge nini tango moto ayei ndenge ayei baidentifie ye liboso asala mosala basinyaka nano mwa fiche moko d'engagement na fiche d'engagement wana bakotuna yo soko ovandaka wapi alors soki okomi bakoki bapesa yo mwa quelque chose po epesa yo ndingisa ya koyaka na nsima ntango okosilisa pe bapesi yo mosolo na yo nyonso osinye papier elakisi ete ozwaki mbongo na yo nyonso yango nde ye oyo azali superviseur ya centre wana akolakisa ke mbongo bopesaki ngai tala bato oyo bazwaki mbongo wana bango oyo boni mbongo ekomi te yo osalisi bato mosala sikoyo bato wana basali ekomi na suka ekomi ke non bafungola compte na 30,000 francs moto afungola compte kofungola compte yango moko eleki 30,000 francs ensuite bisika mosusu ndenge oyebi mbongo wana ekendekende na mokolo oyo baza kotinda baexamen ti na forfait du village mbongo wana pe ezali kokende nango esika moko tango bosilisi kaka boye ezali lokola libongo ya masuwa oyo apesi eloko ya azali kosomba oyo mosusu apesi mbongo esili mais oyo ekomi ya nyongo ezalaka te. Ok, maman, toquez rapidement puisque technique est sur l'exabition minute. Budget ya EPST. Budget qui peut connaître ba expert ya EPST ba présenter budget mais ba to anini ya direction ya programmation politique et programmation budgétaire ba lobelo comme côté. Le cas j'ai comme kuna. Tika to biso to participer to participer na élaboration ya budget na biso. Tant que élaborer budget na biso epesi 7 milliards 11 millions. Tolobi etikali boye. Beno ba expert esengeli de francs congolais. Des francs congolais. Esengeli bokende ko défendre budget oyo. Lobby et puis ba keina ngo pa ministre na biso ache mokolo to na ye. Lobby to kei pona kolanda lolenge nini ba ko défendre budget po toyeba ndenge nini ekoleka. Po biso tolingi lisusu te makambo ya kosala ba marche ministre commission paritaire pendant que ministre ya biso a élaboré budget mais comme na ministère ya budget bango ba diminuer yango bake kotika sanke biso toyeba na parlement tokomi lobby oui rapidement tango tokomi tala nanu mayele mabe
bato nyonso baleki ekomi turu ya EPST balobi o basyndicaliste bobima na sale biso tobima ndenge nini tokobima te il faut badefendre budget oyo tomona makambo mpe baretenir yango to ekomi bongo mama moko ya mondele azalaki wana soki ya FMI alobi o bobenga na bango soki bazalaka kawa bakodefendre budget oyo te bakomi kobenga na biso lokola bambwa yango biso mpe tosiliki tolobi moto akodefendre ya secteur mosu akodefendre budget awa eza te il était déjà 17h tolobi bakochange budget wana te budget wana yango nde kosilisa problème ya makambo ya baeffet indu ya gratuité moto azoboya makambo ya budget wana azali monguna ya gratuité et gratuité lobi nini bilan eza ndenge nini gratuité bilan nango eza malamu mais pasi na biso na motema mpo toza na province mibale Nord Kivu na Sud Kivu bagouverneur bazali kosabote gratuité ya enseignement na baprovede du prosec IPP baoyo batiaki bango ya bokozi ya kala baza kotambola na baekole koloba pesa mbongo biso tokomi tokuti babanderole bazwili mobimba nous soutenons la gratuité nzoka tokei na baekole kokuta bazali kosuspendre na balakisi po ya nini po bazali koloba ke bapekisi na bafuta mbongo. Voilà, toshite wana boza bato ya société civile sieko ezali organisation ya société civile makambo ya seni ezotoka nzungu eza kotoka bolobi ndenge nini bino na société civile na sieko papa nakiaki maloba moke maloba moke tozoloba boye soki balobi société civile ebandaka syndicat église na ba ONG à droit de l'homme avec les ONG de développement. Mais vous voyez, ba ONG de développement, ce sont les ONG qu'on crée pour besoin de la cause. À un certain moment, ça peut disparaître. Mais boni. Et comme balobi, oya za muluba, oya soki ba église kokite, batika kotia mboka na bulu yeke, soki ba kokite, tozo senga na parlement. Ou soit na président besoin une décision politique ba nommer batou na société civile batou baza ibele est-ce que Jean-Pierre Lusoka koko soit sénité ngai na ko soit sénité yo pe soko za na ONG na bino ya na yo bibo za la na batou na bino na société civile ko soit sénité ba lobika ke ecclesia ebomi mboka ecclesia kaboli biso bikolo ecclesia ya biso na mboko yo e kaboli biso bikolo toboyi yango tosengi bango le bon sens bazwa motoyo bayebike akosunga biso po tokende na maponami ya malamu ya kimia bitumbesi na mboka po tozo biso kutu sieko tozali ko l'état de droit bache kuna bache yango na ba province nyonso. Voilà papa makambo ya nini ya seni mama lobi église moto bo mimboka église beza église ni nango bo mimboka ube ba église ni nango bo mimboka puisque oui église bo mimboka na moke kaka tokomi na suka oui tokomi na suka mais boko bakisa ta biso ata 2 minutes baba kisa oyo mama alobi sembo biso toza juste totala na bila na conférence nationale banani bakotisa ki bubu bakotisi biso ba syndicaliste te bapesa nano pe biso ba syndicaliste te pour syndicat bo organiser ba élection chaque 3 ans ba élection biso mo ba vrai partenaire bango ya ba vote nyonso sikoyo ba le vote basenga kabisu balakisi tozala kuna bato wana ya église bakendekete pamba te ba pesi yo formation ya 24 heures okende na bureau de vote na l'église ni na satinda ki bato na ye bandimi na ye non ba église ka bato tozo comme église ka batinda aya kande observer na suka et puis ba ina désordre ensuite tata na conférence nationale église catholique kotisa ki biso mai ba élection nyoso oyo ebongisa miao to bakana no sembo ba oyo ba diriger seni et ba uti wapi bandimi ya catholique ba oyo ba diriger na mbala oyo likana ki wana bandimi ya société nini église de réveil résultat bango moko baza ko contester ba pesa pe na no biso ba syndicaliste to diriger seni. Ok, ba pesa no ba syndicaliste bo diriger seni mama le ba suka to komi na support to zali na couleur ete liloba ya suka exacte mboka oyo ezali ya catégorie ya batu songolo te
pomboka oyo ebonga esengeli bazwa misolo bachiya na ngambo na balakisi kobanda na bitelo amiketi na bitelo amikolo toke na affaire sociale toke na FPAM tozui jeunesse bapesa mbongo budget na biso soki ekei lolenge tokomi yango te biso tokobanda kolala na ministère ya budget po bango nde baza kopesa mobulu na EPST mpe na système éducatif mobimba. Voilà, ba téléspectateurs ya Canal King Télévision pe ya émission Monde du Travail na français Mosala na Lingala tokomi na suka ya émission oyo toyambaki Cécile Thiombo, secrétaire général ya syndicat Sieko na Molanda Minaye, secrétaire général adjoint Jean-Pierre Losuke boyoki oyo balobi biso to apprécier kate biso to saka jugement de valeur te zande bino ba téléspectateurs moto bolobaka numéro ya biso zali wana bo continuer ko benga biso pe bobo sanateur chaîne ya YouTube ya Canal King Télévision ezali wana bolandango mingi tokutani mbale koya.